Abonnez-vous massivement na M La Grâce TV. Chaîne moko ya bien, oezo ba makambo bien, oezo lakisa ba image ya bien binomo bozo monango. Bo s'abonner belé ba fan nyonso Orgazi o bolinga ko Orgazi bozana besoin actualité Orgazi, bo s'abonner na M La Grâce TV, boko mona ngai. Ferrego là qui est là. Bandeko, alléluia. Bandeko, alléluia. Vraiment, koya nangai lelo. Ezali pona ko remercier bino et puis pona ko bondela Nzambe esika nazalaki esika ya pasi bobondela ki pona ngai et nalobaki nakoleka ndenge wana te mokolo nakomaki fale na kita na ya to bondela longo mais mbula ezalaki makasi mais lelo mbula ebeti na bina se ya mbula na kokoma pona ya to bondela longo. Nabi na cité Bethel botika kingaite Pasteur Moïse atika kingaite bino bandime botika kingaite. Merci mingi Nzambe apambola bino koleka lisusu. Bolingo nanga na Yesu e bolingo ya suka te o bolingo nanga na Yesu e bolingo ya suka te ababetaki e ponanga e bakangaki e ponanga o bafingaki e ponanga o babetaki e ponanga bolingo nanga na Yesu e bolingo ya suka te abafingaki e ponanga babanyokoli e ponanga alléluia. Merci. Moi j'ai prévu nalengelaki un cadeau pour lui. Cadeau moko pona ye. J'ai prévu un cadeau pour lui. Nalengelaki cadeau moko pona ye. Et ce cadeau que j'offre à notre frère, Cadeau oyo nazopesa pa ndeko na biso mobali. c'est au nom de toute l'église. Ezana kombo ya ecclesia mobimba. Je vais essayer de l'ouvrir. Na mekaka ko fongolango. Alors, pour toi, notre frère, Pona yo ndeko na biso au nom de toute la cité Bethel, na kombo ya cité Bethel mobimba. non seulement nous avons prié pour toi, Kaka teto sambelaki pona yo. mais pour nous, Pona biso toute personne qui nous visite dans la cité Bethel moto nyonso yaka kotala biso na cité Bethel est en alliance avec nous. azana boyoka likati na biso. Tu es un très grand leader d'opinion. Oza mokambi monene ya batu ebele. Et nous savons que plus tu continueras à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme ton Dieu, plusieurs aussi vont croire à ce même Dieu. Alors, ce cadeau, c'est pour te dire, reste attaché à Jésus, continue à croire à lui,
koba kondimela ye Et lui seul sait ce qu'il fera dans ta vie. ye moko ayebi oyo akosala na bomoi na yo Il sait où nous finirons tous. ayebi bipai wapi tokosukela biso Il y en a nyonso. qui ont commencé pasteur bamosusu babanda pasteur et qui ont fini catcheur. basuka bakatcher Il y en a aussi qui ont commencé catcheur bamosusu babanda katcher et qui ont fini pasteur. basuka bapasteur Alors, là-dedans, awa na kati il y a une Bible. bible nde eza na kati Il y a dedans une Bible, na kati biblia nde ezali l'étude et notre livre Assurance du salut. mpe livre na biso assurance du salut Et nous croyons que ces deux ouvrages tondimi ete babuku oyo mibale pourront t'accompagner. ekotambola na yo Notre souhait est que ce qui t'est arrivé n'arrive plus dans ta vie, mposa na biso eza ete maye ekomelaki yo ekomelo lisusu que tu te sois en paix ozala na kimia et que chaque fois que tu as 2 minutes de liberté, batango nyonso okozwa miniti mibale ya bonsomi que tu puisses lire okoka kotanga et évoluer avec ton Dieu. mpe okende liboso na nzambe na yo Est-ce qu'on peut se lever, faire une prière? tokotelema tosala losambo moko Bandeko, alléluia. Vraiment, koya na ngai lelo ezali pona ko remercier bino et puis pona ko bondela Nzambe. Esika nazalaki esika ya pasi bobondelaki pona ngai. Et nalobaki nakoleka ndenge wana te mokolo nakomaki fale na kita naya tobondela elongo me mbula ezalaki makasi me lelo mbula ebeti na bina se ya mbula na kokoma mpona naya tobondela elongo nayebi ke na cité Betel botikaki ngai te Pasteur Moïse atikaki ngai te bino bandimi botikaki ngai te merci mingi Nzambe apambola bino koleka lisusu. Bolingo na nga na Yesu e bolingo ya suka te o bolingo na nga na Yesu e bolingo ya suka te ababetaki e ponanga e bakangaki e ponanga o bafingaki e ponanga obabetaki eponanga bolingo na nga na Yesu e bolingo ya suka te abafingaki eponanga kabanyokoli eponanga eba alleluya. Merci. Moi, j'ai prévu nga nalengelaki un cadeau pour lui. kado moko mpona ye J'ai prévu un cadeau pour lui. nalengelaki kado moko mpona ye Et ce cadeau que j'offre à notre frère, kado oyo nazopesa epa ndeko na biso ya mobali c'est au nom de toute l'Église. eza na nkombo ya eklezia mobimba Je vais essayer de l'ouvrir. na omekaka kofungola yango Alors, pour toi, notre frère, mpona yo ndeko na biso au nom de toute la cité Bethel, na nkombo ya site Betel mobimba non seulement nous avons prié pour toi, kaka te tosambelaki mpona yo mais pour nous, mpona biso
toute personne qui nous visite dans la cité Bethel moto nyonso yaka kotala biso na site Bethel est en alliance avec nous. azana boyokani kati na biso. Tu es un très grand leader d'opinion Oza mokambi monene ya bato ebele. et nous savons que plus tu continueras à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme ton Dieu, toyebi ete mingi okokoba kaka kondima ete Yesu Kristu lokola nzambe na yo. plusieurs aussi vont croire à ce même Dieu. ebele mpe bakondimela nzambe wana. Alors, ce cadeau, kado oyo c'est pour te dire, eza mpona koyebisa yo reste attaché à Jésus, kangama na Yesu continue à croire à lui, ko bakondimela ye. et lui seul sait ce qu'il fera dans ta vie. ye moko ayebi oyo akosala na bomoi na yo. Il sait où nous finirons tous. ayebi bipai wapi tokosukela biso. Il y en a qui ont commencé pasteur bamosusu babanda pasteur et qui ont fini catcheur. basuka bakatcher. Il y en a aussi qui ont commencé catcheur bamosusu babanda katcher et qui ont fini pasteur. basuka bapasteur. Alors, là-dedans, awa na kati il y a une Bible. bible nde eza na kati. Il y a dedans une Bible, na kati biblia nde ezali. l'étude et notre livre Assurance du salut. mpe livre na biso assurance du salut. Et nous croyons que ces deux ouvrages tondimi ete babuku oyo mibale pourront t'accompagner. ekotambola na yo. Notre souhait est que ce qui t'est arrivé n'arrive plus dans ta vie, mposa na biso eza ete maye ekomelaki yo ekomelo lisusu que tu te. sois en paix ozala na kimia. et que chaque fois que tu as 2 minutes de liberté, batango nyonso okozwa miniti mibale ya bonsomi que tu puisses lire okoka kotanga et évoluer avec ton Dieu. mpe okende liboso na nzambe na yo. Est-ce qu'on peut se lever, faire une prière? tokotelema tosala losambo. Abonnez-vous massivement na M la Grâce TV, chaîne moko ya bien oezo ba makambo ya bien, oezo lakisa ba image ya bien binomo bozo monango. Bo s'abonner belé ba fan nyonso orgazi o bolinga ko orgazi bozana besoin actualité orgazi bo s'abonner na M la Grâce TV boko mona ngai.